C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Boukamona Boukakouikila par rapport à Évangile. Bonjour et bienvenue chers internautes, vous nous suivez de partout à l'instant et naebi ki esika bozali bozana esengo parce que le serviteur na bino o na lobara toujours Arnold Mido Monsieur Sapis oyo naza lelo na Émergence One TV pona ko servir bino pona ko memela bino basango et le na émission na biso ya Bonzambe nous recevions pour vous un serviteur de Dieu au nom de Pasteur Mardoché. Pasteur Mardoché, Azam Mouroué Bassali Nzambe à la République démocratique du Congo. Et c'est avec lui qu'aujourd'hui, cet après-midi, nous allons parler sur un sujet où il est vraiment pertinent et qu'on permettre de comprendre qu'est-ce qu'est le lien familial et qu'est-ce que détails autour il y a un lien familial. Bonjour et bon après-midi, Pasteur Mardoché. Oui, merci beaucoup, merci. Bonjour aussi à Yopé. Merci d'accepter une émission après-midi. Ok, merci. C'est vraiment un plaisir pour nous parce que Émergence One TV a toujours le bienvenu et ACP l'a toujours parce que vous êtes vraiment suivis et vous avez la fierté. Il y a la ville de Kinshasa précisément la République démocratique du Congo. Et vous allez un peu rapide pour que tu me un peu évoluer par rapport à ce sujet Nabiso. Et sujet Nabiso comment pouvons-nous briser le lien familial? Parce que ma lien le la ville ya Kinshasa et comment yele les ceux qui sont simbaté na famille oh bakanga makibango bakanga kibango les autres simbaté aux famille boy. Alors pasteur na expérience na connaissance biblique aux anango na grâce aux nzamba pesio mais qu'un peu ko aider biso to yeba un peu ko découvrir comment est-ce que nous pouvons briser les liens familiaux. Merci beaucoup, merci. Côté moko na matière na biso to na explication la ngina tele sabana nzambe comment ba ko sala pona ko briser ba lien bien aimé d'abord faut expliquer lien zanini lien za loko oyo to c'est une chose oyo za connecté na sang oyo ya ka plus pona ko préjudicer vie à mutu et puis za loko oyo yo kozete la nanga très bien et za loko yo kozete parfois ba parents na yo ba vivant yango ou ba arrière parents na yo ba vivant yango et loko wana eye eza ko se manifester kaka na vie na yo te mais eza ko se manifester na kata famille na bino na bato belé baza na kata famille baza ko vivre ba même scène yango to benga ka lien eza connecté par rapport à ça par rapport à Makila. C'est ça au moins on a expliqué lien. Donc explication et un lien d'après Pasteur Mardoché, ils ont lié na sang, ils ont lié na Makila ndenge na famille. Je répète, nabi eza eloko o eza lié na sang. Na Makila ya mutu. Oyo eza la kapona ko préjudicer vie ya mutu. Mais eza eloko yo lukaki yangote. Yo créa ki pe yangote. Parfois ba parents na yo. Parfois barrière parents na yo. Et c'est le qu'on est le qu'on a ta famille. Et y pas moto, y pas moto, y pas moto. Donc tu as un lien ancestral. Lien ancestral. Ok, merci pour la précision na yo. Et maintenant, comment pouvons-nous détecter ou comprendre que tel ou tel a lié dans un lien familial? Merci beaucoup, merci. Na moto a un discernement. Na moto a un discernement. Et ça chose moko grave te pour nous découvrir yango. Et ça chose moko et ça très facile. Comment? Et ça oui, nous avons démontré. Et ça chose moko ça très facile. Pourquoi? D'ailleurs, bato ba on a besoin il y a ko tangango bien la Bible. Au tangango na Jérémie 35 na 7e verset tinacé au tangana 2 Samuel 22 au tangana mobimba pour oser compréhension sur ba lien c'est ma ba lien ndenge salamaka na bisayo lien existaka na vie na bandele ko bisayo na beti c'était la ndanga kodutaka na makambo nzambe te kodutaka pe na ba réalité
oyo eza koleka na mokili te balien ezalaka nakobanda kodémontrer bibliquement malembe puis nde na démontrer yo mbala moko ozo comprendre pe na kati ya vie na yo o comprendre Abraham awanganaka mwasi na ye Sara quelque part moto muso atamboli na ye aye kowanga deuxième fois moto alinga simba ye nzamba pekisi soko tali na Bible malamu okomona mwana ya Abraham Isaac awangana ye pe mwasi na ye donc eza lien eza likambo ti va para et qui titi na se yango naza ko expliquer lien maintenant pour na ko briser lien nananga très bien pour na ko briser lien esengaka d'abord vie à prière esenga ya liboso senga vie à prière et deuxième chose il faut kutana na basali ya nzambe ya solo oyo baza na nzambe et oyo bayebi service ya délivrance parce que ça grâce mona mutaza na grâce na ye tant que mutu ayebi service ya délivrance te à cause de la difficulté même il y a cause la délivrance ya balien eza kati ya mutu parce que balien eza ko exister naza ko insister balien eza ko exister je donne un petit exemple à Abraham pour doit comprendre na un petit exemple moko au moins na famille mo batebele na anticiper na ba question na yo batebele au moins na ba kansaka lien kaka na pauvreté non les aka na pauvreté te au moins na parfois papa abelaki exemple prostate abeli prostate akufi na progéniture na ye na bana na ye matanso na mususu abeli prostate asali ni akufi le monde ba famille mususu bakufa aka na maladie moko comme génétique c'est ça donc na kata famille wana bakufa kaka na maladie moko allez-y comprendre que ça va lien parce qu'il y a plusieurs maladies na mokili comment na famille wana bakufa aka na maladie moko eza lien famille. Il y a une part de la sorcellerie là-dedans? Oui. Oui. Ce que Tanguy, dans le livre, il y a Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, dans le deuxième verset. La Bible dit, nos parents ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants sont devenues agacées. Donc, les parents, balayer des raisins verts. Balayer des raisins verts, mais ngai. Il y a biloko balia qui ekiti na mina nani ya bana soko tel encore na Bible na nouvelle alliance au monde aveuglement kutana Yesu Yesu atuni batuni ba disciple Yesu batuni Yesu mais mutoyo comment botami aveugle aza aveugle nani a péché qui eza ba parents na ye eza ba koko na ye to eza nini donc c'est ça balien makambo babe obine bosalaki et qu'on frappe bana et frappe ba petit la 4e génération yangana balien mais Yesu abi te aveugle oyo eza ngo ba parents na été eza ba koko na été mais nzambe ndatinda ki eboye pourtant akomona ko nzambe sanini et komisa ça veut dire balien eza na kati ya famille balien ezala na ba famille mais balien na batumi ba osili balien eza bato ba créer kangote eza bato ba provoquer kangote ezali c'est pourquoi na mutozo landanga na lobano bowe bongisa etamboli na yo bongisa conduite na yo po bana na yo bakoko ba petits enfants na yo ba souffrir lobité na conduite na yo parce que yo ko selo ko moko ebotelo malédiction na ekititi na 4e génération donc bandi ko subir et loko o bango ba sala kiti donc yangwana ba lien donc lien ancestral parce que même aujourd'hui naza disons ngo naza jeune oso ndanga naza jeune nde naza jeune boy na osala foyer na ngai bana nanga ba obota bana ba obota mais mabe nga na ko sala et ko préjudicer bango parce que ba makila na ngai c'est ça yangwana otobenga lien parce que lien wana ezalaka plus brisé brisé la prière. Rien que la prière. Rien que la prière. Donc, c'est le remède pour briser le lien, c'est la prière. Et puis prière moko sincère. Na Bible prière moko sincère. Il faut tambola na crainte en Nzambe. Parce que ce qu'on tambola na crainte en Nzambe té au cause de la difficulté ya ko briser ba lien. Oui, merci pasteur parce que je voulais juste comprendre parce que na kati ya lien comme on dit qu'il y a une partie de la sorcellerie. Alors, admettons que pasteur yo obéla sinusite. Na sinusite wana bana na oyo boti pe na sima moko to mbali pe sinusite na pe ezotungisa. En tant que serviteur de Dieu, est-ce que tu as dit que on a pensé que misala mabende mutesali ke bana pe liane zo bango to ezana ka maladie normale. Merci beaucoup, merci. Ngande na ibinzambe. Ndenge na yimaka manzambe.
na lobaka boye mabe nyonso te koya na nzoto na nga ekitela bana na ngai te de père qui comme balien parce que tant mwana abeli maladie oyo ngai na obela c'est pas ça makila na nga. Je donne un exemple. Maman aza asthmatique. Ton papa aza asthmatique. Aboti mwana obela asthme. Yebisanga asthme mwana ne utu wapi? La ligne. Mais oui, c'est ça lien. Il y a un lien. Lien. Non, si je comprends bien, le lien monsieur c'est normal, il y a lien monsieur et quand tu peux na ninga makambo moko ya mabe na ninga kindoki. Do ya kindoki zali opela ça kindoki pe zali. Papa la Kanzamba Pambola et toute la question. Non répondre boy. Non tu expliques au lien. Pourquoi pas bolamou ya papa et Zoban. Kaka maladie à ban. Makaka maladie à papa et Zoban. Oyo nyon surtout c'est négatif et c'est diable. Tout ce qui est négatif est diable. Et c'est diable. Parce que pas un examen négatif et c'est diable. Oyo c'est négatif et c'est ce qui partie négatif na yo et qui est pas moi non. Et ça mabé, tu dois combattre ça par des prières. Tu dois combattre ça par des prières et ce que ça homme de celui qui est capable de prier est capable de tout. Amen. Mutu o azana makoki ya kosambela nzambe ya solo aza capable ya kolonga nyonso. Makambo ezalaka impossible pas bato pas nzambe ezalaka possible. Donc ce que pose constater eloko moko na famille na yo et frappa famille et frappa songolo et zo frapper yo eza mabe. Allez se comprendre que ça va lien famille. Il faut bimana ba lien wana. Il faut bimana ba lien wana. En tout cas naza sérieux maintenant loba. C'est la question de toute question. Oui, ça va papa, mais ça peut aussi arriver que nous tous akaboye, ma famille tous cool nango. Ma famille tous cool OK. Bah toute famille les famille moi tellement riche, baza tellement na ba moyen. Mais aucun famille na tem comme ça que bango baza ba lien ya bozuite oka ngote. Mais ceux qui la famille les na pas si ba oncle simba kateba na kutu moi otanga classe zate pour déjà ba oncle ba maman ba parents na bango ba ko classe té. Mukolo ke église, oka pasteur parce que ti otanga te boye boza ba difficulté boye ya ba lien mutekanga bino. Donc ba lien la kaka na pauvreté na richesse kuna lié à rater. Non, qui t'a dit ça? C'est faux et archi faux, papa. Mais ça donne l'impression qu'ils ont des bons. Non, c'est bino de beaux pensées d'engwana. Ce n'est pas comme ça. Quand on a dit sur la bateau, tu as bateau chaque jour. Tu as bateau chaque jour. Banda comme on a tam sunda comme nene. Ta côte zo mona. Ya minene, ya ba étage, ya banine. Ezana makambo belé pesa na kati. Tellement zo kota kuna te. Oye bango ezati. Biso to ka sanduku, to anki saka. Tu as bateau ya ranyoso. Ba réalité c'est bien na biso. Ce monde ya biso ke lien. Il y a des gens, il a beaucoup d'argent, il a PC mais au moins la famille il y a 2 ou 3 personnes qui ont raté. Il n'est pas beau tâter. Ok, merci. Mais il a l'argent, mais ça va lier. Au moins la famille na bango babela ka diabète. Mais ba na mbongo. Et ça va lier. Yo tango ça ce que moi nzambe faut que ngai ni na bazamo na nzambe ba lien wane ko zwanga te. Malade de famille ko zwanga te. O ni na ko zwanga te. Donc mi sain sauf. Kolobate ke o lié zalaka na bato bazangi non. Bato nde ba remarka kango na bato bazangi. OK. Mais na ebisio que to yambaka batu ya ndenge na ndenge. Na ndete mbotane na ndenge. Omona mutu musu monika bien lupango bien mais makambo za na kati papa na bande ko biso oyebi yango te pour aller vers yo ko se soumettre te. Soki ko soumettre ba problème na ye pa na yo. Ndo comprendre que na kata ndako yo na mona ka mituka kitoko ba kota makambo za nde boy. Ba lien ezali ko se tromper te. Et sorcellerie équipaka te. Mbongo umbongo te. Mutako saote. Sorcellerie équipaka te. Mbongo te. Ok. Merci vraiment, Pasteur Mardoché. Comprenez que nous sommes avec le Pasteur Mardoché. Se ressourcer, sur le banzambe. La connaissance biblique, parce que c'est un serviteur de dire les longs a confirmé vraiment que non. Asa la Ranzambe à solo parce qu'il a assisté déjà à la campagne, assisté à la culte, assisté à la partage à Pasteur Marcelo et à Pasteur Mardoché pardon. Na mona vraiment convaincu que non, c'est un serviteur de Dieu. Et tozoko bana elelo on appelle vraiment bote na ba union surtout bandeko tout oyo balingaka émergence One TV pe balingaka émission ya bonzambe. Bo continuer toujours kolanda biso bo s'abonner toujours, bo s'abonner. Toko kende toujours et pas basala nzambe pona ko sela bino musala. Alors Pasteur Mardoché,
Tout ça, moi, préoccupation, moko. Préoccupation, les alliés, pour moi, une église, de comme moi, si tu es comme Bali, assemble la kamakasi, azanga kabakultité, intercession, azanga kate, évangélisation, azanga kate, mais ce que tu as vu, on dirait vie à mutumo malheureux. Est-ce qu'un chrétien a vraiment avant dans la kibonzame avant dans la parole, est-ce que pouvons nous dire que yépe balien pe ezakana influence na vie na? Ok, merci beaucoup. Makamou na bani ne bandeli. Yango zo na ba question na ngo. Na biso boye. Que personne ne te trompe. Pauvreté nyonso ezalienté. Naomi mayo malé malé. Ba pauvreté ya balien ezebelé. Mais nyonso ezalienté. La personne, par exemple, est aveugle. Aveugle, on a à souffrir. À mon athée, à Osenganandela. Les disciples vont se déranger. Est-ce que. Oh, il m'a béni un seul qui tombe à parent, qui tombe à parent. Il s'habite. Abota kibo et pourtant on a commune ça y est comme on zambe tombouama parce que na mutu mususu nzamba tika bato ba mona souffrance na ye pourtant mutu na otombouama bato bandi makenzamba sala bandi makenzamba zali dans le moment où ils ont souffrir ngabe ngo eza école le temps où souffrir école ko baté que ça lien tes actes ya nzambe tongonga ya nzambe na ne beti na vinete il y a des gens où ils ont souffrir lelo par rapport ya lien ba jira que na famille na ba ko bongate. Elle a balayé Moussou, la famille Moussou, elle a comme un micoloté. Au moins, elle a passé 40 ans, 50 ans, comme 60 ans, face à Nini, à Koufa. Est-ce que vous comprenez? Balayé Ngouana. Balayé, ça, c'est que c'est un pauvre. Non. Moussou, elle a un Zambé. Il faut que c'est un Nani, il y a un Zambé. On peut ce témoignage, je donne le témoignage de mon frère de l'église, dans la communauté. Dans cet exemple, il y a comprendre. Frère dans l'église, il a 62 ans. Azepa na bango abotiwana bayaya na bazawana baleki na bazawana yabasi babotiwana bao bazali bosone babotiwana non toute la famille ezaka bazawana. Imaginez le roi déjà parents ba kufi boyo au moment que barana mo ba confusion belé ba confusion mais so bande bota ba na mo ba bota wana. Imaginez-vous après 10 ans Bauzandeni, Bauzana combien et son en Wazandeni. Et ça va impact y a lien. La vie à Banazan, on a lien. Au moins, na quatre na bango, mouton nous avons malonga zate. Mouton comme ça mouton azate. Baza na balien. Maintenant na batabongonde, il faut maintenant briser les liens. Il faut briser les liens. Qu'est-ce que nous allons faire? Batane même yo non zaboué. On l'a nangai. Pourquoi ça même à l'étranger? On sent les faux auquel à l'étranger. Oh Luca. Les bandeaux. Parce que et là on a le chaque fois. On a surtout sur la RDC. Ce qui moutou a vu pepo ake na mikila bapaya, ake na ba Europe, ake na ba Amérique, ake na ba Asie, vraiment que moutou na komi na mbongo. Or il y a aussi des gens en Europe, mazolé. Azan ba difficulté. Azan ba difficulté. Azan vraiment ba difficulté. Mazolé là, mazan Europe. Mazolé là, yo a eu un mouton dans un bon. Oh, Azui grâce à qu'on voyager. Là, non, très bien. Mazui grâce au bon maté. Parce que Bali Sanini. Et Lazare n'a tombeau. Hier soyez à Lazare sort. Lazare a bimi. Non, on était sur Balien. Lazare a donné au coup, va couler après 4 jours. Tabi Lazare sort, Lazare Sanini a bimi. Oui, Lazare a tiré le roi dans le tonné. A tiré na basinga. Quoique, avec déjà ressuscité. Mais Basingue Senini est lié. Il a fallu payer sa ordre encore délier les. Ça veut dire Katia Basinga, Bimi Sen a lié en famille. Lazare a sécu la télémie, mais moi tambo les athées. Pourquoi? Parce que Ndé Bakunda qui est, Bakangel Basinga partout. Ndé Babanda qui est Ndengwana, moi tambola et zati. Donc ça Bimi na libulu. À ça Bimi na libulu, mais moi tambola et zati. Et quoi ça yo ça on est sur Bimani parfois en Afrique. Et ce que nous sommes aux États-Unis. On a passé et c'est comme ils ont la facilité pour ça que Mouta bonga. Mais ils sont bongatés. Parce qu'il y a des lois réclamatives. Et ça les coronavirus. Les lois réclamatives, ils ont un lien. Il faut maintenant payer sa ordre délier les. Tant que délier les, tant que délier eux, nous on a dit mouton comme est-ce que libre. Ma bonne comme ça la marque comme ça ma mouton ça laisse animer et ça quoi avancer. Il y a un balien. Parce que balien bongo, il faut que tu aies un mouton dans le pouvoir. Il y a que le bamo wana likolo na yo. La nanga il faut que tu aies un pouvoir. Donc on bénéficie de la grâce à côté de la mouton dans le pouvoir. Il y a que payer sa ordre na basinga basinga pe sanini et katani. C'est voilà faut mouton jarni voilà.
C'est celui qui sert Dieu en esprit et en vérité. Oh, dans la crainte Nzambe. Celui qui sert Dieu en esprit et en vérité. Puis, ceux qui peut-être ont frappé. Parce que lié, ils ont un pied à côté, ils ont beaucoup quitté. Merci pour la précision. Merci pour la précision. Parce que lien kaka la pauvreté dans les mbongo. Non, c'est faux et archi faux. Merci. C'est faux et archi faux. Lien ils ont kaka la pauvreté. Bien aimé, mutu musoko ozala, na biso ozana mbongo. Olia ka bien. Oza même na Europe, oza na mikanda na yo salaka. Mais lien zola tayo. Pourquoi? Parfois dans la famille na bino batabe la kaka diabète. Yo peut se retrouver dans nini na diabète. Ba maladie des bien autant en surtout parce que yo zo diabète remplacer la maladie des autres ngisa yo par rapport à famille na bino. Parfois na famille ba coupe ka na tension. Na famille ba to ça la ka ba AVC. Sobo déjà le kona mutu mo comme ba lemi satu et comme déjà babé. Et ceux qui vont tomber victime, et ça lien, tu as l'argent. Mbongo, la nanga bien. Mbongo a sunga mais mbongo a big saate. Mutabik c'est Nzambe. Au cause na mbongo, au côté na bopito ya nenge na nenge. Mais ceux qui nzamba boyi mutu mabika, ezate. Donc c'est pourquoi bolongo l'équivoque wana ke les alaka na bateau bazangi te. Et na bateau les même on a pauvreté. Et na bateau les même on a liwa. Et na bateau les katela ba limite, même ba âge. Que la famille oyo mutu ko atteindre âge oyo azate. La famille ba ko balaté. Merci. Et dans la famille mususu baza na mbongo. Ba vivra très bien, mais ma bala sur les athées. Ce mutake libala. Voilà ba lien. Mutake libala. Dans la famille on a ezakana mana. Donc ata baba lié alati anon na liboko na ye. Mais fin de fin, on s'attend tous 5 KT. On s'attend tous 10 atasanini. Azonga. Le divorce mo bimana et le comment et se créer pour baser la soit ensemble de pas sanini. Azonga. Donc il y a les abaliens. Maintenant balien wana pour na ko briser yango, il faut que le kabasali ya Nzambe ya solo. Il faut que le kabasali ya Nzambe nini ya solo. Parce que côté na ba faux serviteur de Dieu donc ba biso que non kende to sito briser yango. C'est que na mona ozongela ka bango hein. Bon, ozongela bango ngana mona bato ba nanga be nanga funga parenthèse moko hein. Bato bazala ka osali musala na musala Nzambe parfois ozongelié na makelele. Nazara content na bangoti. Ozola nangai. Parce que ce mutake en hôpital. La nanga bien. Mutake en hôpital azobela. Ba bando traité, ba traité simité mutana kufi. Au moins hôpital ba kange bembe. Ba ozo sani, bo futa partir. Malgré mutakufi. Bo futa bambon bo sani ni, bo récupérer bembe. Mais mutu na jamais mutu mo ke hôpital cha makelele. Te bacha wa ke. Ba cha makelele te. Ba nika kolela. Mais ce qui mutu akepa mosali moko Nzambe parfois pas capable avant la don parce que kokata balien wana za don. Ya don délivrance. Parfois mutu na don wana te. Mais le roi za muta foi. Abasa la foi. Ameki esimité. Tant que vous avez 100 francs au traité escroc. Attendez escroquer. Mazande na don wana te. Ok. Donc ça na bateau ça rappelle na don briser ba lien wana misusu bazaka na penalty mais par la foi pe ba ko exercer pe moi prier et que simbi. Oui, c'est ça. Donc nzamba nzamba mawa. Mutako za pe par la foi c'est qu'on a foi déclaré assemblée les kamamutane pe sa solution. Mais ça bateau nzamba pe ça vraiment don. Donc veut dire donc les gens qui brisent balien donc donc il y a délivrance. Il y a délivrance OK. Donc ceux qui tant ça donne délivrance donc bata balien se bailler azo briser balien. Bata ba sorcellerie, bata malade bazobika. Donc il y a les donc on va dans délivrance c'est ça. Bozolanda. Parce que mutu musoko za na donc pénal délivrance na 4 temps ça na pas donc parole. Sans auteur bata ba olé. Mais donc il y a la délivrance à Makasi, à Zanangoté. Mais cela n'empêche pas qu'il y a délivré. Cela n'empêche pas. Parce que les disciples à Jésus, ça va délivrance. Tout le monde dans la Bible. Même comme ça va coûter na Cameroun, Basambe Basambeli et le Simbité. Basambela et Simbité. Bazong pas Jésus. Ça veut dire les cabos qui n'ont combien la limite par rapport aux choses. Jésus est bango. Mon minimum sous et dit Marabo était. Il faut c'est ça. On a dans Manzambe. Oui. Minimum sous c'est bimaka. Il faut au sala ba gêne na ba prière. N'étant au sala ba gêne na ba prière au attaquer molima molima sanini abimi. Donc c'est ça. On a besoin yo mutozo kanga. Sans se sentir que na comportement mon gozo marché té.
par rapport à balien comme il y a tant comme il a frère na yo te comme il a parent te comme il a arrière parent no moko au tardé t'es bien aimé benga na 089 63 67 880 dans le biboye yo mutozo yo kangai ceux qui ont se retrouvé dans la situation oyo quelque part attends la totalité attends la partie moka moké les camots comme il parfois comme la parent na yo parfois comme la bayaya na parfois comme la barrière parent na yo ko douter parfois comme la bana na yo ko douter benga na 089 63 67 880 to landela makambu na yo peto briser yango et kende une fois pour toutes pour na libela pour ce que kei e kozonga kate parce que écoutez nzambe nini ya solo. Ok, merci Pasteur Mardoché. Vous continuez toujours à nous suivre. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Merci vraiment, merci Naba abonné nous surtout, pe Naba fan, pe Naba ndekonu surtout au balingaka. Émergence One TV, pe au bazaka scotché. Liboso ba éclair la bon pour la Rolanda Bonzambe. Et je rappelle que nous sommes avec le Pasteur Mardoché. Yende vraiment moko ya basali ya Nzambe ya République démocratique du Congo et précisément dans la ville de Kinshasa. Yende lelo pena toye pena ko za bénédiction côté parole de Dieu et j'espère que bino mon peut vous comprendre que nous sommes vraiment bénis parce que ba détail tous zo ah pas pasteur na yo kango nil pas na yo kango nil pas parce que ngana beka ki bazo expliquer ça que lien kaka sur mosala mbongo te za ba lien te mais là na yo comprendre que non et ça ba bilo mususu pe que ce que mon simba te et ça peut ba lien familial ba lien ça ka te oyo kanisaka wana ba lien ça na ba anglais et belé et pasteur nous sommes vraiment presque arrivés à la fin de notre émission. Une dernière question kaka et ça boy entre lien et condamnation, est-ce que nuance ou différence c'est la entre lien et condamnation? Merci beaucoup. Nazo c'est peut-être la question là yo et je m'imagine la mambe belé mais le quoi tout dans cette émission dans la bref on a différencié entre lien et condamnation. La Bible lien ezali eloko moko ezo ya partir ya makila mais eux eza koya juste onako préjudicer vie ya mutu onako bebe sa vie ya mutu mais eloko wana yo mutu loki yango te eloko ezali eza yo mutu créer yango te yo mutu subir lien yo mutu créer yango te eza parfois conduite ya ba parents ou ya ba arrière parents na yo yango wana ezo benda yo ezo benda ndenge sala ki bango ndepesa nini et sala yo mais condamnation eza nini condamnation cause likambo moko yo sala balakelo mabe vient comme condamné. Je donne un exemple. Oyiba kilo kamutu ato sambe oyiba kilo kamutu poso sambe la solo oyiba te tango oyiba kilo kamutu mutu na alakeli yo mabe abi exemple moi so nenga sali boye to akena libala kobota te akomona bola muté vedi okena libala tellement oloko no salela okena libala momo na mabota ezate donc vedi okomi condamné vedi cause ya condamnation ezali mabe na yo moko oyo salaki et botelo nini condamnation et bato bongo baza très dangereux. Il faut éviter parce que ça société va tendre la malédiction de la taper. Je comprends ngai. Bato belé ndengana waza bato kozana bangote. Bien aimé, condamnation parfois oyiba mbonga bato. Parfois ça la bato mabe. Parfois au tchela mona moninga no poison ali akufi. Mais yo 50 ans mabota. Après ça on ndeni. Oza condamné au bota parce que yo moko ozali cause ya makambo lukaki yango ne bani ko frapper donc na condamnation. Oh mutu oyo sikoyo akoti kati na Yesu ya solo a se condamné. Comme dit la Bible dans le livre romain, il y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. OK. Ça veut dire mutu akoti na bozambe ya solo, c'est que il faut ça la repentance. Ma belle celle qui est loko yiba qui faut soit azongisi soit ta question ngana bolimbisi. Soko senga déjà bolimbisi. Alimbisi te nzamba salimbisi yo. Donc maloba na ye et fait nango sanini et sili. C'est ça mon différence, il y a lien na condamnation. La condamnation muta créer kango ye moko. Akoma obstacle la vie na ye. Mais lien za makambo yo créer te. Mais au coup tiango na mokili na nzela makila na yo. Ndomoni ele kone la tio. Donc si je comprends bien la condamnation, l'homme paye le prix de son péché, tandis que na lien l'homme paye le prix origine ngote. Les prophètes payent le prix de sa prophétie. Yango wana. Donc mutu au futa masumu le kambo salaki. Parce que mutu muso ko sema balembi. Alors, nami balio na nini peneza kapena le plus dangereux. Lokola naza mutamolimo.
moto aza na yesu na nyonso mbali na mona eza dangereux te na mona eza normal mais eza mabe na condamnation na sens que moto aza condamné il faut confesser ce qui azoboya ko confesser a comme si équation difficile mais ce qui aza souple azo confesser mabe na ye na minute. Oui, merci vraiment, Pasteur Mardoché. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un dernier mot par rapport au sujet, par rapport à Bandiko Borotalabiso. Merci beaucoup. Na lobi boye. Yo kaka mutu. Aux opportunités. Il y a que perdre au moins 15 à 30 minutes à Rolanda Biso Nzamba Pambola yo. Basinga nyonso oye kanga ki vino Nzamba katango. Nabi basinga nyonso ekanga ki vina nengo zo kanga nengo zo ndima amen Nzamba bikisao. So za na maladi ko tozo na Nzamba likola peso guérison. Na ina biso boye. Soko kutena ba makambo oyo. Ata moko oza victime nango ko tardé te benga to lekelango solution na 089 63 67 880 Nzamba likolo apambola bino. Merci Pasteur Mardoché, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Chers internautes, comprenez que tozaki na musali ya Nzambe. Vous nous suivez de partout, je sais que na Turquie, vous êtes en France, vous êtes en Italie, vous êtes aux États-Unis, partout dans le monde. Vous êtes Émergence One TV na émission Bonzambe. Na pesi bino vraiment remercier belé parce que ba soutien na bino na rozala jamais ingrat. Un grand merci na Carlos José et Sandrine Mbabou na niveau ya Londres. Bango pena baza pena ba sponsor numéro 0000 ya Émergence One TV. Na moni base Émergence One TV na niveau ya États-Unis. Ils ont vraiment na maboko ya Merdi Sabwa et puis Maman Bénédicte Mbaye couple moko béni, que le Seigneur vous bénisse aussi. Et na niveau ya Turquie DJ Rigen Matudidi na moni lisusu masa na ngai kuna na niveau ya Turquie na kombo ya Fabrice Maembe na bosanité na Paris Aristote Missimi Jansi Foyo Francine Ndombe et puis Kandicha ma couple pe béni na bosanité sous na niveau ya Australie na moni vrai chéri na kombo ya Eric Mwanda yende pena mutu aza ko s'occuper na base Émergence One TV Australie et na Afrique du Sud toza na Henrik Makola Zito Bobalon Rossi Biando et puis Dadi Biando et puis Rodin Biando bango baza na côté ya South Africa et na niveau ya République démocratique du Congo naza vraiment accompagné na bato makasi lokola ba René Abiri vraiment merci pour notre soutien na yo, merci parce que vous faites partie na équipe ya Émergence One TV et ensemble nous ferons de grandes choses mon frère. Merci na yo caméraman nangai Piscas et puis réalisateur monteur ingénieur Kapaya Junior na niveau ya commune à Kinshasa et na bosanité Michael Basansa maître Fabrice Loboko na yolo na bi release ça tellement mulayi Nzambe yanga na bosani nani yo na bosani yombote na bosanité père na biso moko Saint Thomas buka kukila omonité kondimate na sukinde na yo. Au revoir à tous. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona par rapport à Évangile.